Mbonda oyo ezali mbonda ya mawa. Wapi? Oyo na quartier Twala mboka Lukala. Incident to pe likama ya moto ezwaki na libota moko na kati ya ndaku. Moto ebalaki na kopela ezikisi ndaku pe biloko nyonso. Bana bazalaki na kati kuna bayebaki kozika. Kasi likamo ya pasi penza pe mawa na kati ya bana moko na bango moto elekaki makasi ezikisaki ye tina dernier degré. Mwana asupportaki pasi ya moto te ayebalaki na kokufa. Yango biso totuni ezali faute ya nani po moto epela na kati ya ndaku? Eske installation tope bala babala kosakana na moto bino moko botala ndenge makambo ya pasi oyo ezali kosalama na mboka na biso. Molimo ya mutu ekei lokola lisano pona ba negligence ezali malamu ata mokete. Boyoka ndenge population abetisaki aye mbonda betala ya. Justement, à tous na quartier 3, na Cheris, Dagozikiawa, les conséquences en Dago Andianga. Na yango biso tolobi boyete baboti boyete bana bazali likabo oyo eutaka epai ya njakomba. Molimo ya moto ekei kaka boye lokola maseki. Yango tosengi na bino bozalaka vigilant na makambo etali moto poto koma na ba situation oyo te.